Nani azaki na réunion tout ça qui mercredi on a comment? Bon, maman moko ou a la courage que na télé. Ou la réunion avec ça toi na, ou la so réunion à toi sikati. Ah boza la cool, boza la courageux, courageuse. Mutu moi télé m'a posé quelques questions à toi. Tu baïna ma maman. La fois passée, et là, tu as qui tient, tu peux faire 3000 pour la carte, il y a Banama. Réunion à l'élo, soit ça les 15 minutes ou 20 minutes, c'est de bonne. L'élo, tu as total, il est servi à Sima. Et puis, il s'occupe de Sabino, il est pendant le salaire. Parce que les gars de la banque a posé. On va faire un 5 ça avant ça. Madame Présidente, tu as rappelé Bissot la fois passée. Tu peux seulement avoir un rapport dans le ministère de l'Éducation. Je vais faire un on va me soutenir qui nous a pour la somme de pèse moto mais c'est bon kaboya on va nous saluer autant pour la vraiment de pèse il fait beau dans la combien pour la 47 et toi il fait ça à combien 50 dans 50 va derrière combien on va faire madame papa on a maman on c'est là c'est maman papa n'a juste 10 personnes et l'autre ça on fait 6 listes à 50 personnes au pointé bateau 10 au basali ceux qui basali à bakaïma ba photo pour la carte na ba comme ça liste au PC maman présidente parce que fait quota déjà na bateau bago senga merci beaucoup 50 personnes 50 au style c'est à 50 personnes avenir l'homme au pointé ba au 10 au basisi makambo na bango tiens ba on va 50 avenir l'homme très bien bon on peut la maman sur ma boque bon, ma papa Bazali. Ma papa. Oh, président. Ma jeune fille. Présidente à télé. Liste la plus de combien de personnes? Vous avez qui 30. Vous avez qui 30? C'est beaucoup plus besoin de football. Vous avez 30. Liste n'est pas président. Abimaki. Atiki à monter. C'est ce que ça là. Mais au monde madame Nazo na lobaki la fois passée bozo senga makambo bozana ngo besoin. C'est ça le problème que moi je trouve au Congo. Parce que réunion tout ça là qui la fois passée. Lelo il fallait tout kuta une autre réalité. Attends on a bon côté. Au moins tout kuti ba kubaye, tout kuti une liste. Mais ça prouve que Timothée n'a pas besoin de le mot. Maintenant tu peux progresser les. Et ma présidente. Bonjour moi la que Zabino Moko doit faire ma campagne. Ma jeune, président ma jeune garçon. Donc autant ma jeune attends pour moi autant ma jeune président auto za auto vice ne yewana ba auto za la ba lobeka na minute ba benge soki na 14h. Pour nde na éviter rapport na bango rapport na bino nde
bengi. Pesa ni wana bengi. Ouais, malheureusement. Il est mort. na ndenge boyambi biso balobi ndako oyo yambaka bapaya epambolamaka nakanisi Fridek oyebi quand même ndimbola ya kombongo ezali nini Fridek komba onje na biso elakisi nini po tozobenga kaka Fridek elingi koloba nini to na lingala ezali bongo ya mayele pour ntombwama ya mboka na biso donc fond de l'intelligence pour le développement du Congo yango na babito sima ya loboko po totombola nini na biso o Fridek tokotombola yango nde nini babi musapi moko ekanga asilite nga mpe navandaka nde oyo ovandi balukinga nakoti na kati ya masolo namoni ke eza malamu moya kopublie baavantage eza te yokota vina mobimba na kati ya Fridek nde okomona Fridek yango ezali nini mpe kotika vraiment esengwana na kati ya mitema na biso tososoli bamama neti 3000 oyo basenga biso nakanisi soki na defisi oyo na cité 50 000 ozongisela combien tobanga mpe nzambe toloba bosembo ozongisa combien 75 000 francs eza boye te soki mpe toyokani na un mois so ekoki ozongisi te na osani omakisi mbongo na ngai boye te bamama Lambert ezalaka mpasi mpo bima sikoyo toyini tosala eloko mo mpo mama akoma autonome donc mama akoma komilukela eza boye te komilukela bapesi yo sa donc ozongisaka moke kaka mpo onje mpe fonctionner mais sikoyo ozobude boye ndenge nini bamama babi basa mayele nde basaka nini batongaka nana kamwe poso bino mapela abobimisi 50 kuna 50 babi lino fait la force ya toyoke na banque tanga mona mbongo atokoti ali akitisi pourcentage osiko bovandi boye po anini nana kamwe mama osensibilize bango te olobaki te olimbolaki mama malili boye po anini emonana baliste ekota tozwa lisumbele kosunga yo kosunga mpenga surtout mama ebobalola mpenza baotika na kisima eza boye te Mpona bamama déjà c'est bon liste na bango ezokota déjà na bango soko bakobenga bino sifo baya awa o bino boya kuna mpona kotala ndenge nini bokocontinue programme toyokanaki mais mpona bajeune tolance déjà mwa société moke ezoteka baproduit moko moto aoteka produit wana aza na mwa salaire na ye na fin du mois bandeko bamoni ke baza capable baza na besoin mbongo na fin du mois bakosala quelque chose bapusana bazwa programme tokutana parce que il faut totala comment tokoki kocontinue na bandeko mpe baza awa ezala ya mwasi ezala ya mobali nani oyo aza na besoin ya koteka quelque chose et permettre na fin du mois azala na mwa salaire parce que jour nayaki awa tolobaki toya besoin misala mais moi je commence à sentir que tokomi koforce bino banani oyo bazali prêt ou prête bapesa bakombo na bango tosolola parce que il faut déjà partir à lundi babanda quelque chose. Oui, question? te opesi nano kombo tant tokobanda na bato wana ye tosolola eza public.
Voilà, besoin de monter la fin du mois. C'est coach. C'est coach. C'est resquisé. Ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils vont comprendre le fait d'initiative quand ils ont les couloirs. Il y a un monique. Tout le camois a stratégie pour mobilisation et ça. Pas d'après mon enquête. Quand il y a une initiative, vous avez une initiative et vous faites des trucs sur la Katamasi. Pour la Kambonga, on a un cassage. Les choses sont à Tika par mon chemin. Comme tu as Katanga, Kassi, Nakamina. Par initiative, on est honorable. Il y a un seul qui est Bambo, Kawana, et Fou. Bakoma vena battu, nous bazo carton. Ensuite, que la stratégie des Zanga, ndenge bozozonga oyo bakofanda na kosenga nzambe apesa bwanya mpe mayele oyo esengeli lisusu mpona bastratégie quand même toconsidere yango ndenge esengeli parce que initiative oyo ekoka développe mboka bamisusu ata mosulu boza po mpe na baniveau bilongosa akopesa témoignage suite ya honorable te ayaki asangisaki miso etala ntango nazotala baleki na nga sara lelo bazoyekola ekokiti peut-être ye mo ayebi te azoyekola pourquoi mais or avenir ezala olobi likambo informatique a considération eza te ata motu moko ase présente e alanda yango me quant à nous toyebi ke monde lelo eza monde technique et surtout informatique nde ezocartonne alors yango wana mwanda mokobai koloba apres oyo etika tokoloba ata prochainement na yango nasengi omekana kokola stratégie mosusu ote bakoevolue na tolanda pardon makambo ndeko alobi eza important nasambelaka bato bazalaki na mokili batombokela nzambe nzambe ayebi eloko alaka bango mpasi ekoya abi te baza bato na nga atinda mwana na ye apesa bango lobiko oyebi nde basala ye bato ye aye mpo asunga kaka bango nde babomaki nalobaki eloko moko awa bozosenga eloko oyo boza nango besoin te j'ai eu une très longue expérience bato bavandi besoin na bango emeli eza nini nde nayaki awa na misi $200 masanga etondi awa bakolobaka naza bien nakei ayaki nasalaki boye tout ça mais ce n'est pas ça votre besoin. Moi je connais votre besoin. lelo bandeko batanga coupe couture soki asilisi afongo ya télé na ye apena soki ngana auto chemise na télé na ye na tonga chemise mais tant on tonga chemise boko ndo zo apesa na ko mais au lieu aye ko la polo bien mise la yemoko il doit lier à télanga lobo. C'est là où j'ai dit que le développement ezaka et le quoi kana ndete développement c'est un sacrifice à long terme. Muto akenda bilanga. En tout cas, soba kenda bilanga ke okelo oloni obuki sur place, mais tout tolia kati. Muto na ndimaka so mingu bana ya bien. Aboyi kolia ya. Akena matiti, azoki na maboko, na suka na ngone mumedi. Qu'est-ce qui est meilleur qu'une formation? Ni ne comme ça mutu kolia formation. Naye na musala produit zawab oteki na fait ni mozimbo le travail mutualingi musala wazati naye boye ko l'informatique mutualingi informatique azati coupe couture il n'y a que 6 personnes ce qu'on a tout na bino bolingi na sala ni ou pour vous c'est là bolingi na sala ni tanda yako parce que moi je suis convaincu que il n'y a que par nzela wan biso nyonso. Moi, mon père, Azad, directeur école primaire, il a droit 140 000 francs. Mais ce que je suis aujourd'hui, j'ai mis combien de temps? Banda école primaire, dans cette université, et ça automatique.
j'ai des amis au batika classe bakokaka te mais lelo naza na ngolelo de quoi ça témoin a eu place classe meminga situation bosa nango oyo ekoki ko changer que soki lelo po ba peso valeur na société ba peso musala ba kotuna yo oyebi osala nini boka lelo ko l'état mutu moko te na mboko banda chef de l'état tina chef wa quartier akopesa la chaque jour ezalaka te c'est pourquoi ba yoko sabino mutu aye lelo bekaza masanga $100 bopesi ba voix 5 alkim mais ngata na kibibino lelo natike bato batangi no na ko pasola mutu na yibo na pesa mais je ne comprends pas obiti na vanya esi ba que en tout cas tina lelo na ozo na ma je vous dis quoi bolomole c'est qu'on a yaka na bocha parce que je me dis mais est-ce que tout ça là biso tozo ba engagement ba machine wana c'est des engagements. Bozo lingate, est-ce que je me demande tina na biso des années. Wana ya mabe. Mais pour ya malamu ya mwana. Si o ya malamu pona yo, besa ba yo pona na ya. Biso tokoya ko sanza bato, excusez-moi les termes. Maman, na Saint-Louis, de quoi télémia au Saint-Louis. De quoi au Saint-Louis. Maman au Saint-Louis. Biso tokela bino na Saint-Louis. Tozwaka bato tokoti sur place. Topesi bango idéologie. Bango ba développer, ya maîtriser mon ndenge. Lelo a monta pour la possibilité ba maman. Abandaki ya lobika de propager. Mais c'est à vous de vous organiser parce que c'est pour votre intérêt. C'est pour vos enfants, c'est pour votre vie. Maintenant quand vous ne le faites pas, on pense quoi? D'ailleurs, vous vendez en attaque ça rabat. Mais il faut que ça. C'est à vous de vous organiser. Montez un comité. Si vous sentez que c'est important, vous montez un comité, vous s'organisez, vous solo là, vous avez une réunion, on échange, on voit ce qu'on peut faire. Na bande na musala nyonso ezala division du travail. Na mutuka, chauffeur asibaka volant, receveur à Ozwabo. Mais ce qui chauffeur aligné receveur a terminé la porte, azwaka mbongo, acha loboko na porte, tina volant ko ba bosala ti. Moi j'ai fait ma part. Biso de toya to sali part na biso. Ba mo ba ke na banque. Si to ke na banque, ba ba zala. On a fait notre part. Bandeko ba ke tanga na bon ba ba ki centre na place là. Ba so machine kuna. Nous on a fait notre part. Faites le vote, la vôtre. C'est ça. Soza mécanisme là, na benganyo. Aza ye moko zo bunda ye moko. Kutana naye, bosa la comité. Bota la comment est-ce que vous pouvez utiliser stratégie pour encadrer vos enfants pour que d'ici 3 mois, vous changer. Ce n'est pas nous. Déjà, réunion, ils ont dit réunion à tout le monde. Tu as dit que tu as jeune. Tu as dit mission, non? Jeune tel, tu as dit jeune fille, maman. Mais quand nous venons, on recommence. Franchement, c'est décourageant. Où sont les bolingis? Na kozo mbongo to yosela ba centre wana na yashko ninde baninga bayaka no na ya na mbunda ya to meli masanga na kaboi na zongi ndanga bokotenga la kibibiro esili se oui merci nena compléter moni mama boyo kana moni mono boyo kaka makamba aza témoignage na pe fruit na ngai na kati ya FIDEC hein azali mwana ona vaini na quartier. Parce que vrai Dieu témoin. Ngabi ya na besa obenga ya na benga ba jeune so ba ya na ba kunu na nyeso na benga e bango. Ngabi boya. Uli ko katanga na coin ya ko sa ki gardiennage. 2 mois c'est mot du brevet. Ye, bas du brevet a comme déjà agent sécurité. Tu peux papa zo bunda azo musala. Tu peux so zu musala taza mwana nga na meni. Ando penga mi cognos. Te que ça témoigner na balo lelo. Mais le coup munangeza liketa unazoleka mama wana nzambe pe likolo aobwaka mwaso ya malamu et puis lelo même na moral na bango bazakal yeyo na yite mwana ngaba bazakal na ngai
na benga ba pulu en mer nga meso na ko choke pona zwa nga bi pona ya fobio nga ba okufa ya ko ye ko loko mapomba ko za déjà pomba ozwa ka ni foot mais wa musique nga bi musique te yaka so senga su mbongo na pesa oti ezo temna esa so ba mu na mer wa musique nga mystique te ya ko sa musala ko lobby otika ozo sanini ozo sala pulu na ba bana biso oti maiti nga linga bango je me suis fait un témoignage et pas na biso tozana libulu moto benga ngo libulu ma boso na yeba kite kenzo ka ba vanda wana na ole kaka be ba yeba kalenga na telenga binzana na suka wapi no ka moka chemu tabi boma nga binzambe zo yamba bo moyinanga na kimia okay boma na ndeza nini tika ye ma moto ba lekisinga o me akabi ta 10 na zinga bitenya tena zaka na 5 na pie bango 500 na kini parce qu'on a soir moi quoi bi mère et puis quand on a sauvé que ngabi papa merci o ba bon on est zate ba bon ni comme na ça rappelle moi musa ki munga na pesi mo ba présenter mère umela o ka bilo pande ngwana bi umela mère ko ngam na tika ki ya mabelo nyata to mwana ngona benga bi ya yako ko tika te o sa musa o no buzala mwani ni mo ba bi mère mo za koto nde futa ngabi ti oyo wana ekofuta ko libela na libela mama bango iko remercier ngai ozo mwa siko malgré aokima ngapi na lemba iko na obenga ika aya tata momo eloko oyo ezali bien na place mutaka belombisi de préférence à l'action nini koloba eza bien même azato kende péché zimbi société nini olie ezelo moko ya malamu pona ni baboti bazali soto ke yeba tala kwanga nga naza na bomboy moni mwana oyo ba communiquer te so papa kufina mama azaka penda ka vie na ebongo autonome okomi communiquer esaka pelo ko moko ya malamu moi mokele nga na compléter idée no yango idée no za bien kangama na yeba bidi no fait la force bo simba mapela esa nini etelema on comprendre tout ça papa omoni question oyo bazotuna kaka bana mibali biso bamama nde tozali awa tozoyeba makambo te ke député mpona bapesa biso mbongo toza na posta tosala lisanga tozwa mbongo tosala na commerce ke motu osala oyebisa ye so mwana bengi yo napio 1000 fata napio 2000 te napesa nde makanisi bango nyonso nde bazali awa moto aza likanisi te ke avana telema apesa 1000 francs eloko ezo komplike makambo wana kaka ba jeune garçon biso bamalika toya na motula biso eza te na répondre nanu mpona question papa kuna ndenge alobi je crois que réunion oyo to mpe lelo toyamba Fridek awa ezalaki mpenza likambo awa te biso tolokotaki yango na nzela tolokoti yango tobanda kokende Siforko na Siforko naye kotala ke no biso mpe na mapela toza mpe na ba jeune fille toza mpe na ba jeune garçon toza na ba papa toza na ba mama il faut mpe tozwa likanisi oyo tosani tomema ngo na mapela mutu moko ayaka na likanisi bato misusu nde bapuyaka ngo biso toyaki na likanisi ngai mokolo nazobengisa président yawa atuninga est-ce que kuna pena na okuta bato ngai bi président yaka kaka bato yo kokuta nde bangwana bakotya biso maboko tokende liboso